Pasteur de la foi, c'est un instrument d'ambassade qui a lobby, qui m'a pas ici été l'ennemi. Baptiste c'est comme tout semble dans Zambie club so mawa. Pena kata matena te ya lobby, botika kozwa basi ya bato. Botika qui les nisme na kati ya théâtre, botika qui pédophilie, botika ba kamyo so. Moi on ndem tateme ya makasi le président Lombe pe alobaki ba blo mo bongo na ba clan pe koma ba mususu ya NTPC ba ya makambo pa kosikote ba mususu ya fondation tokanisa bien que za nango ba nini ba fondation ba kan e koma ba fondation so to la lilong mo mkemi na ba distraction o ba to sakana so ki to sakana so ba nini o ba konenyo yo ba nini o emeno so ki nini yo ba emozo to kokota wana pa nazo yebisa bato nyonso oyo bozoya na balo yenge na TV na tina komba musena nzambe bokeba na bandeli ko yebisa bato nyonso boya lenge bokeba pasteur de la foi albaki te kakangiliwa poza makoki okangaliwa te nzambe atelemisi to samba to senga mawa na nzambe et ça même na bible ndetandaki pakaloui na mission zobake ba $20 na nous otini la biso ça milongo na western quand on zaki pasi mingi ba $20 wana mbongo apoteza pasi au voyage bima Congo oyebi ba réalité libanda pulula kufaki bazu ya kingaka ne ba bina bazu pe ndenge bebe bima ne ba olela na mok tonga bima na ne ba kunda au monongo eza ba vanti son tata bien vanti o ka zo kata dansi wana yesu awa inconsolable c'est faux. Voilà, bande konabiso ya ESP Media, mbote nabino, bonne année lisusu, bonne année nabino 2020 yango yo, tokoti yango ensemble nabino, ba enyo surtout balandara biso, tobosani pete papa Edo Amani, o tozope sambote, papa Joseph tozope sambote, papa Joseph kuna na Belgique, tobosani epete, tobosani te, maman GH vraiment bambote na yo, mes condoléances na maman nabiso, maman Gisèle, vraiment oyo auti kobungisa être cher pour na yepe, ba enyo surtout oyo balandara biso, ba bonne année na bino, lelo to poni ko kutana lisusu pona émission ya Yambo na 2020 to yambeli bino moko ya basali ya Nzambe na kombo ya Pasteur Kosi oyo azalaka mingi pena Pasteur de la foi oyo tozopesa déjà mbote. Bonjour Pasteur. Ah bonjour papa. Bonne santé, bonne année. Merci, meilleur vœu. Nzambe zolo komo bonne année na batonyo spolanda biso. Bonne année na bande ko baza de partout, ba congolais, batonyo soit super na biso. Bonne année pe ba mes condoléances na bato bon si va être cher. Maman Gisèle, mes condoléances maman Gisèle et ainsi que bato so bon ici bonne guérison na bato nyonso. Bazobelisa, nzamba lola pe sabino biko pe nzamba consoler bato so mitem na bango tsami. Voilà, merci beaucoup papa. To yeko kutana na yo, moi makambo ezebele ya kosolola, to uti ko perdre moko ya ba comédien pour yo pe malgré mosala nzambe mais au sala rapé art donc aux autres travailler na pasteur de la foi na kombo ya groupe les bons samaritains voilà et bouti ko perdre moko ya corporation na bino na kombo ya Chiko Pululu oyo auti ko tika biso. Lecture na nini tango yambaki sango wana oyambaki on nini pe avec quelle lecture comme on a année moko en tout cas moi ba perte ya ba comédien ezaki belé to ebi ke nzambe nde apesaka nzambe pe azwaka mais eza ba mawa mususu tozowa ta mususu manque ya santé ya malonga manque ya environnement ya kitoko et puis ta mususu ba moyen des osala keto zanga ba vie bon. Merci beaucoup. Nous profitons de souhaiter, nous présenter plutôt mes condoléances à la famille à Chiko Pololo et la famille à Sinak Mobimba. Pourquoi? Parce que dans maman Marie, moi quand je crois bien, ou à ça la vidéo, à te colbaquer
le 31 OP groupe Sinak bakufla ki moko ba artiste mo joli na Europe parce que Sinak a presque mo partout mais qu'on laisse na présent bienvenue tout Keban Caleb et l'acti elle voit pour Lulu sangonyo so eza ya pas c'est ça la rapasi moto miso balela moto ayebi ete arika moto akufi ayoki passe na lié et Chico n'est pas yebana tant la mukaki na ba groupe ka ba comédie tout ça nango to moni message wana ya modem de checker on a groupe ya casting ya Belleville na yoki message wana nde to moni qu'on peut ça qui vrai et ça qui passe mais tout le banine Ecclésiaste chapitre 8 verset 8 bibi mutasa mettre souffle n'était pas retenir yango même ko la liwa devant ses akatem to zeni le rôle batté to be remercier par l'ensemble parce qu'il est le maître d'état et de circonstances donc c'est ça. Voilà, Chico Pouloulou a tiki biso na jeune âge, a tiki biso et puis mort subite parce que Azaki na dimanche bien, il paraît ba sola qui peut na maman Olive ndenga Azaki ko benga batu pona kinga kati et subitement lundi à la mukité, moi si na épée à mona kindenge loboko na e finaki mwana le tanta la yo constater que mutusi a salaki crise. Mais soit tozongi moi simamuke to mona rambela moko ko uta na pasteur de la foi a sala rambela je crois na matanga ya sœur na biso Solange Mindondo wa lobaki ete bandeko baya pona ko bondela zaki omona ba comment dirais-je ba l'esprit des morts les otambola na milieu ya ba artiste et comédien. Est-ce que ba artiste nyo surtout penza ba retena ki message wana to ezalaki moi likolo. Merci papa Eki, je pense que makambo esama ki papa pasteur de la foi ezanango yete mtaliboso na Bible pesa aka. Surtout dans Exode chapitre 12 verset 12 nous avons pesi Moïse pe arobe instruction abi bozwa agneau ya 1 an. Bo imolé bozwa makilane bo tia na baleton. Alors ton ange ya okoya pona ko exterminer bat na mort soka moi bino ko passer outre soko to cité okufi bana Israël ope ba tsaki teti na makambo wana bakufa so pe égyptien moko comprendre que makambo oyo bato ba sala so na tsango pe na obika ba nga ba sauver c'est ça passer de la foi à 15 instrument namba sela ki à lobby que mopange si etelemi bakti se communauté ensemble na jambo ko biso mawa pena kata matena te ya lobby botika kozwa basi ya bato botika ki lesbianisme na kati ya théâtre totika ba ki pédophilie totika ba kamyo so na tonde mutateme ya makasi le président Lombe pe alobaki ba blo mo bongo wana pe totika ko bimana ba série ya théâtre ateki yayi ba oba yokaki basaki basambelaki repartage yaki ba pièce na maki alors ba oba saki te to biteke fa ba kuva poser ibi passe pour nous chose parce que nous avons un programme mais dis-moi comment ba mususu NTPC ba ya makambo pa kosikote ba mususu ya fondation to kanisa bien que za nango ba nini ba fondation ba kan e comment ba fondation so to la lila mo mkemi na ba distraction o ba to saka na soki to saka na soki ba nini o ba konenyo yo ba nini o emeno soki nini yo ba emozo to kokota wana papa tout ça succès passer à benga bato oyo na lingana sunga bato mususu bazo leka misu bazo luka ba créer ba base na komba pasteur de la foi ta ba titre comme belé na internet oh kinga na kebisi pasteur de la foi nazo bisa bato nyonso oyo bozuya na balo yenge na TV na tina komba musena nzambe bokeba na bandeli ko yebisa bato nyonso boya lenge bokeba pasteur de la foi albaki te kakangiliwa poza makoki okangaliwa te nzamba telemisi to samba to senga mawa na nzambe et ça même na Bible et ça même na Bible nzamba abi ko frapper Ninive ba Jonas fatinde mission Jonas aboya nya ki taxis suka ngo Jonas mbisa milaki na Ninive mais tant te ba la repentance nzamba ki taki mawa na ye et ça même na Sodome Gomorrhe to masume kotaki l'autre na mwasi na ye bazaki épargné na bana ye bani bale basi ba o bazaki na distraction ba kufaki et ça me peine tonga Noé tonga nzama ça la arche ça sali arche bato ba kota ki za famille l'autre na famille ya Noé plutôt na bana basi ya bana ye bazaki épargné liwa ba o ba yoka été délice bomaki bango
Et ça c'est que passer de la fabrique à Kanaliwa Aza mutuye pe un jour kotika mukila kokufa lenga pe un jour notre Lazare kufa Lazare yeso sekusi yeso mtesekusi Lazare etiki mtesekusi Pierre mais Lazare Paul Lazare mtesekusi Yesu mais Lazare akufa David a dit non, je ne mourrai pas, j'ai vécu, j'ai raconté les œuvres de l'Éternel. Moi, ce qui est pour moi, rapidement dans Zoloba et sa façon d'anga. Alors, mais David a dit liwa oyo wuti na maboka batesa ici mangate. Donc passer de la fin de baptême, c'est pourquoi parce qu'ils avaient liwa monsieur wuti pas na bateau. Yango nza baptême c'est que to stopper. To sambe na mantambe qui t'a épargné biso. Surtout de tout monde qui mort il y a ser na biso mindondo. C'est clair, la Bible dit si mon peuple est simili, va invoquer comme on a dans l'imisa bango. Oh, c'est que l'Éternel attend de nous, c'est la repentance et sincère. Amen. Mais bah toi, il n'est pas compliqué, bah du coup, on passer de la fois bête minwa, bah nous sommes tout ça, na kebisi liso sur moutonio so, ou azote mala combo ya passer de la fois pour qu'on le baquet, atime pas kangaliwa, azama koko kangaliwati, azam moutuloko la batunio so, azama koki wanati. Donc c'est ça. Est-ce que tant que pasteur de la foi à Salaki appelle wana? Est-ce que bateau lelo bazolo babo bango nyonso tout ba kota ki penza na vision wana pour lelo ba loba boye passer de la face qui appelle le quoi la zana mbongo kabula batuté le quoi zana bloc appelle ça batuté ba artiste c'est pas réalité ba artiste c'est pas réalité ba ça ina ba occupation voilà ba réalité bazali na ba occupation ba artiste bazali na ba occupation biso ba etotikali liwa ezali moment oyo balobaka tolela na ba bazolela to sepela pe na ba o bazo sepela kasi na moment ya liwa ezaka très important pour nani parce que okokota na distraction te kokota pe na distraction te kokendo lugela mba ya sikate plutôt mitala ndeko oyo lelo alali oyo lelo aza na morgue oyo azali shiko pululu azalaki lokola biso azalaki moko na biso to travaillaki na ye to salaki na ye ba émission lelo azate lobi ekoyi pe kozala yo ekoyi pe kozala ndenge oyo ekomelaki alali alamuki te ti alalaki wana ayokaki pongi lokola motu nyonso ayokaka pongi kasi kolamuka ndenge tolamukaka amoni yango te donc il faut komilengela na tango oyo po tozali vraiment na tango ya suka. Merci beaucoup pasteur Kosi toleki na étape ya pululu kasi tozaka na wana pasteur ndeko na biso pululu na morgue to yoka pe réaction ba ndeko na biso poto ba salimo ba réaction ba mais comment bino ba artiste ndeko na bino akufi lundi ba na morgue. J'ai dit bino wana boke ko sala ba danse boke ko bina boke ko sepela banini est-ce que sango wana to réaction wana ya bande kwa poto mona ke onde merci makambo ezobota makambo belé et ezolo bisape bande ko biso ba artiste makambo subilobela ndetana ki Pakaloui, l'émission Zobake, $20 nous otine la biso ça milongo na Western. Quand on zaki passe mingi, $20 wana mbongo apoto za passe. Au voyage bima Congo, oyebi ba réalité libanda. Mbongo apoto za passe $20 wana ka batini la biso. Oya lobaka ni yaki. Esunga ape. C'est ça qui est important na Western qui vend zela $20 wana oya finga ki na milongo. Soko zwa ngo c'est que sunga ka pe loko moko soit ataka carburant soit asumba pe crédit soit pe sunga ka sumba te loko olena ndako. Bato na bazana passe pourquoi parce que tant les kambo ekomaka tozana ba chaîne télévision na Kinshasa ebele ba RTNC zali ba chaîne ebele ba antenne mais tant makambo ekomela ka biso ba artiste to ekomela ba ndeko na biso to le kaka na ba internet pour ça ba SOS to singa ande ba taliban na mboka bo sunga biso oui to le kaka ba chaîne na biso pour ça ba ke bo sunga biso RTNC pour ebiki ba otala moté soit que le kabongo ba taliban na mboka ni bazana o réagir si ba biki ba taliban na mboka zamite maana. Ça va mbongo ezaka ya pasi mutu même na hiver qui travailler mais asali yango par compassion mbongo wana baza bato oyo futa facture futa ba gaz futa bona internet moi na pas yebi ke ba futa quelque chose bana poto ba singa o ba kota bazana ba exigence na bango pesa bona boye comment bato ba se pomona rapoka kanenga sepela na artiste mo songolo pakala alongo ne fisque ata 50 € pesa yo ata $20 oyo mbongo nyonso ezaka belezaka mukiepe et dépend o mutazana ngo $20 wana esungaka pe oui
tokena bopito totamona bopito mingi mosusu bakangi mpona $20. Oui. Mais ntango tozobaki ba $20 na bino wana okotemisa biso na molongo place wana baartiste mingi baza baingra vis-à-vis ya bato oyo batalaka bango soki bato ande babika opération ya kose désabonné balongo na bachaîne na biso tozwa bavi te bato miso baolia moyen na bavi oyo baozwa na bachaîne na bango tokozwa te soki bato apoto bapesa ya mbago nde bapesa bamusicien ki baconseil beta te nini te baartiste mingi baokemba baza wana mpona kosenga bandeko ya bato bambongo na solo ndeko moko esangaki ekingandi musane kosenga bambongo abandaka mokolo ngai na bi artiste yango avivaka bien ase respecta ok libanda moto abi a deux reprises etonaki so moto esinga même comment moto wana nazalaki desi abokezwaka bato yango bokeba bato naki ba $20 na bino $20 oza moto ya famille na ye te osala eloko moko te makanisa mpe so $20 oke kofinga moto abongo atili mpe koli olati mpe bien bato mingi bazanga bandeko na bapoto te me balataka bilamba poto baliaka bambongo ya poto lokola bandeko na bango famille kasi toza bandeko na bapoto te toza bandeko na bapoto famille Bumbatala famille Moulai na bandeko na poto nga naza bandeko na poto feti yango eleki awa ndeko nini yanga apoto apesinga mbongo mais ça bato mosusu bakabelinga mbongo eza bato oyo bazala na oyo bandeko na biso baartiste comédie bamanke tokosala bato ya Europe banzambe te bras de fer. Mais dis-moi balbaki on a souci pourquoi parce que bazali na souci ya polo liwa mo puisque ba moni bazo bina oui kokene kinga kati bon eza no mabete mais attitude aux alango et la majorité bato balelaka neti bakufa bango na bande ko bina pe neti kaka mokili ekufa te ah oui hypocrisie ton ebembe ko bima ba ton ebembe ko zo bazona ata ba o ba saba analyse na seple na tonton Hervé merci nzamba pambola na traki mission tonton Hervé aleli Albert wa ko loba protection des mes alikono tonton Hervé bazo sko ba image ana mukolo polula kufaki bazu ya kinga kan ne ba bina bazu pe ndenge ebembe bima nde ba olela na mok tonge bima na ne ba kunda o mona ngo eza ba vanti son tata bi vanti o ka zo kata dansi wana yesu awa inconsolable c'est faux kasi pasteur des photos mona ngo pe ba o bino beauté ba o ezali biso to beauté ya biso mona pe to tondi na église lelo na tongo lobi pe na pokwa nango to tondi susu na awa ezala nini ya bwens na njila ezala na tanga ngo na kosela ba promotion te ba nini na ba kimbuta ba tondi c'est le même personne ezali kambo ya mentalité na nini toza ba bantu culture bantu to pesa ba tu valeur pe bembe avoir ta bible bi ere les morts qui sont en Christ ba pesa ne bembe valeur honneur Njamba yesu zo reconnaître que to pesa valeur na bible meneza umba kufi culture bantu tozana respect wana kala zaki ba 40 jours pour na boye pour na souci ya mutu donc yo kufeli mutu so ezaki batonga batono megezi na ba eza obaye ba osa obaye bité ngape na kwa ko kekinga kati ogenda ete na kenda ete OK non babenga yo moi non c'est bizarre parmi ba liste ya bato ba ko kekinga kati plutôt comme on ezali mais ça bato ba benga ki bato ba benga bato nyoso te pourquoi parce que babi ki ambongo mamoli visa de tia bango nyoso benga tusu yango te tala ba o ba kenda ki na kata kinga kati au moins ba tebele ba za ba artiste te ba tie bango na ba liste mutema mabena oya zui oya c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et nous fait sauver de chagrin ba kinga kati ba le ba pia kati tokuta na matanga ti tokuta matanga eza batu supa yaki le clan mo kombe poto ezala bongo ata bato basala banjonjing ebele chaque jour bima njonjing balela kaka voilà balela kaka bato yo basala banjonjing ebele ta mususu pe bakenda ikinga kati bazui mwa muke mais tolinga tout na mwa muke parce que ba déplacement to ba aide ya maman Olive to koyi koniye yango te aida bato ebele ba orphelin ba veuve ba nini na ba goma ba place ebele en tout cas maman coup de chapeau na yo na nyonso osalaka pona peuple congolais mais na mituna keloko moko est-ce que ba feedback ezongaka na bureau ya maman Olive toni parce que soki to sali constat ba rencontre nyonso tout o ba sala na ba artiste et comédien ezalaka na ka mosusu bazolela ka mosusu basepeli
est-ce que analyse mususu ya façon ya ko aider ba artiste et koki kozala te to yo ko pesa net idée nini pona ko aider ba artiste en général parce que maman aza maman pona batunyo so so kozanga kata ndako za maman pona ndako mobimba donc ba misusu ba kozwa biloko lia te ba misusu balala nzala nde balali est-ce que on peut imaginer to ko organiser ata na bureau ya maman Olive po ezala eloko moko eko satisfaire toutes les corporations, toutes corporations, nous les à la Rabamisous, Balia, Kabamisous, Balia raté. Merci beaucoup. Je pense que Nati Nanga n'a flatta motute, puis n'a sa raclé ta personnalité. Oyo tout le monde a boyé, oyo monana, maman Olive a aidé à battre. Et ben balé belé. Oui. Une fois que nous orphelinat moko, tout les là, et ça juste na Binza Ipen. Juste à venir, Général Mayelanda Kovanda. Et pas papa Aaron, n'a pas simboté un Ariachou, lui, Nzamba Pambolayo. Ariane. Bon année, bon frère. Maman Olive va jouer une solution, même à Kora. Personne ne faut dire que c'est une maman Olive va jouer une solution. Tu vois quand on témoigne ensemble. Aïda, que ça me témoigne, il y a quoi aider battre. Mais Congolais, ennemi à Congolais, c'est Congolais. Ça me soupe tout na bon déjà ba comédien on a gros ça nini pour na kenelo ko mo mukusi papa yeki webi ndeka pomborate bandeki bako kita liboke sika moko zwa libanga bamba to ba pombwe au mona ndeke moko te ko tuta muninga na bien que ça basa ba papa au mona te li papa ndeko mo tuta muninga na te boye a boskile muninga ne po ya pombwe te. Donc autant que pour moi que phonétique espace pour mon pas ni ah to ba mi banga brisque bango nyoso ba mata ba mata pe muta tuti muninga te abiki ngai na zoka 1 cm phonétique espace pour muninga sa nini amata pe lokolanga mais ce que le monde ya batu ezaka bongote c'est que batu bazalo ce qui appelle que maman il va venir sur comédie et comme ce que o mutulanga oh il était au fatigue là au fakene bébé au fatigue là au fakebe au fatigue là maman azaka bien informé pourquoi ndena moni la kaye un aïba artiste belé parce que tout le monde qui t'en ça mbote kinga ah yozo le kate ah yani mos ah na kase ko to yila ngaba dollar wana ah seki kaka ah leader lava na kase ko yila ngatamba alanda ka batu nyonso nda batu nyonso ah papa masumu abuzo bokisanga mwana na bino bokilo na bino bokisanga mwana te bino oza papa alandaka alandaka ba nyonso ah tuke ozo mwana na te alandaka ya mais yo mikolo zo mwana te na te ozo mwana na te te mama mo waninyo alandaka ayebi na yepi parfois ton yo te biki osam na ndenge samaka na ko pesa ba proposition te pourquoi parce que ça na bureau mbala ba conseiller belé teko eza tozo pesa mama Olive te mais toujours pesa makanisi de manière que o ekoki kozala na satisfaction ya corporation mobimba est-ce que ça peut ekoki kosalema na façon nini tant mususu ke lo moko ya ndenge wana ekoki kosala parfois ce que ezalaka ce qui possibilité mususu lokola mutema za kosunga ba artiste aza premier mécène ya ba artiste akoma pour le moment premier mécène ba artiste comédien azwaka soit 3 groupes on a ndao yeba on la bien ba répéter un nombre de groupes on peut déjà c'est bela wa ah président muso za président mazana groupe té so bingo alors président kinga ne mazana groupe té ya président ga donc le groupe est reconnu est-ce que peut la critère ah ba ibi bato nga za la carte la culture au ministère yebi c'est ça est-ce que bato passer la carte wana na kenda tournage mon Alexandre Komo ils se disent qu'un grand artiste mais à la carte na té ah obimisa on ndengini buena bazo na taba groupe parfois nda oyeba besoin et de artiste to lingi mingi ba pesa biso Alex biso ndingi to koloba mbisi c'est ça c'est important ya mwana tant ba kutana maman Olive za ke mama sunga biso comment to koloba mbisi biso moko artiste ko se prendre en charge tout le monde komona maladie mo mukie artiste bimika likwanda aleki na TV aleli mettons mo ne bo mo ki amuto c'est comme si apparence na apparaîtra donc la mutu mo boye ça bien mettons ale la kaka maman Olive yoza mama bano tika te sunga ngai tout ça maladie on est aussi là quand to combattre les locaux to pour ça ils arrêtent que to c'est est-ce qu'il y a ba réunion bo sala ba
ANTPC nakenda réunion moko te bon point kasi to benga ngo orgueil toni eza orgueil te il y a rien de spécial dans réunion là eloko moza te donc projet penza o eza na soubassement eza raté biso so artiste et comédien mais tous en même invité bato ya to kanisa otala bango moko MC ba budani bango na bango bato ya sui emono vivant est-ce que ba olinga vivant suite olinga na vivant maman dit ta bela combien de personnes ba rendre visite na benga bana benga Rachel mwana ye Rachel asala pa ya représenter ozo sala rola maman dit na benga Sandra mwana ye demande comment atina quelque chose na ke pesa ye to pesa ki Rachel na benga boni santé na to sola ki bilongo na kota fondation ka ma vinga maman dit pesa il faut kita kuna na ndeko ka ma vinga na pesa mbote apa maman dit mama kila zobela ndeko mo patine quelque chose ka pananga na benga na pesa ki pour mama kila combien de personnes ba ki kuna ndeko poso so kaka bela kana na ki utala ye ndeko kokodioko na ki utala ye ezana bato batalaka donc ça so za influente ba otala yote ba okipo pété avant même kinga kata zonga sima tango président mundanga ndanga kufaka réunion suke sama na njili bosa alisa kinga kati nga zaka wana tout ça alisa kinga kati OK bato kinga kinga kati il va pourquoi parce que bato qui na se ba moni ka ya mwa boy na boy déjà ba tendance wana o ezaki so ikosa zuli kambulelo muto okipa nga zate mais ce qui exemple nazo kaka eloko moko boy ça nango exemple par rapport à mutuya passer de la foi de Lazare à Koufi na biso bana libosa Martin tozonga sima batimi na sima boto libino ebembe makambo place ba kota bo ngaba yebate to ba sa bo ngaba yebate mais soki ko sa kufina na toka ezaka passer de la foi na batnaye na bato moko mo so na bango bien leader lava ayoka passiona mutu na ye ndaba pambola leader lava ndaba pambola ye leader lava merci na ba feto pe na vanika alors pas na uta kutungomba ozana tiko ka je na takabwe moi 100 fois leader là va penser na leader là va bambango zo sala on ka côté ya pasta vraiment leader là va mbote na leader là va vous mais la leader là va ozanga orgueil azanga orgueil tout ça le roi pense moko ozanga orgueil vous mais la leader donc tout ça va bloquer na tout ba yona mun association ezaki ko ça orgueil te ezaki bolingo solo Exact. Voilà, merci beaucoup. Polo chiko polo le sami awa bona boye. To quand ça passe li ba dinyo ba polo mona jipe masamba sali ba polo eza sui 2000 polo pesa ba polo zo fele. Faut fele. To quand ça ba quand ça on banane. To zonga ba to zo caméra to kena yo to kena ba famille ba to ba kufela. To ta pesa réellement ba quand ça bango. Biso qui n'a pas bateau quand ça te m'a pas on a biso moi une fois pour semi moi ça qu'alors sonner à passer moi une routier tout c'est moi pas bien tout qui est qui mutu ya pour na biso pour ni pour ba faire ba quand ça va na to quand na zarate na zai pe membre konate OK na zani na groupe à WhatsApp to quand ça zai membre parce que na mona ile mo impressionné ngana sana to quand ça monter voilà ensemble il y a association na biso ezopesa biso penda ba valeur te ezo yebisa biso penda masolo o esengeli ko eza partout fa gila music akufaka e bemeni monaka ba association ezo kya ezo rate c'est mari musamba kufi muto ko banda ko yina na ba association na bango mais comme bemba ko welela boyena boyeba gagner bile faut somba bati boyena boy pourquoi parce que ba monike influence azaki nango e bemba c'est mari ko tsa biso mbongo ba association mingi baza ba commerçant tonga bimi côté ba pese au moins ne fils que bakati sali besoin si bébé to kene mamundo ngeti biso kena ne ko lobi nango dimanche nango photo ko tata photo pa mezaki te bataka bati tout ça mboko ezaka bongo voilà donc on est sur na bon moyi ezana valeur te ce qui coupe des yeux valeur zoka so sa tambola na bateka yeba ba 2000 francs ba 1500 so coupe ya tina chasa komi 5000 ba pesi na poa na ye so mutakufia komi héros so mutakufia komi grand na otala batu nyonso lo azai colonel akufi ba pese grade amati maman grade o otika ofuta ngba ni na simate
donc so za bon mo imposer le côté so ku fait biso valé le sco chiko to le na kimenya so to sala bo to so sabo to ke to so sabo to ka ba si sa ko la mbala moko o sho yamba biso de kolela de kobina comme no so kobina ko ne comme no so vimba bato ba vimbi na bango vimba yo pe ba pesa yo ba pesi na bango. Voilà, merci beaucoup. Eza réflexion toujours ça là ensemble na Pasteur Kossi par rapport à Nyoso Oezoleka dans le monde artistique, dans le monde ya ba comédien quand même tout lukato amélioré et na bande ko Nyoso tout o basungara biso basungara ba comédien plutôt o bazalo quoi ba mécène ba procédure ya rosala eza ebelé, nous pouvons pas corriger tout maman to nini non maman Olive vraiment maman de cœur maman oyo asali mingi donc na PCP ndeko na ngai Aria Chou ba mbote belé na beau-frère ba mbote place bozwami donc vraiment ba meilleur ve na bino mais to lingaki to loba ngai na lingai na proposer boy est-ce que nazana exemple moko lelo to mona ba film nigérien ba film nigérien wana soki ekomi na place o ekomi parce que bango moko bazali na organisation bango moko na soi bazaki organisé batu ba pesa influence ya film nigérien ce sont des Ghanéens ba Ghanéens ba yeko pesa so tali na ba film ba Karashika banani moto asubelaka nio karana Karashika azaki aza Ghanéen donc ba Richard ba Ghanéens bazaki na influence mingi mais à un moment donné moi ba politique yaki osa moi mobulu entre Nigeria na Ghana ba bengana ba Ghanéen ba bandai ko yango sachet moko biso to bengaka au Sofia awa na Nigeria ba benga ngo Ghana must go donc Ghanéen akende ba bengana ba ona biloko ba bazali na bandako batika ndé salaki bango moko ba récupéraka sikoyo masolo ya ba film na bango mais na aide ya nani na aide ya Mama Stella zalaki mwasi ya président na bango Obasanjo Edouane Zalaki parce que bazali déjà na organisation ba créer les bango kaka lisusu moi force na kati ya organisation na bango wana moi je pense que so ineti lelo association est comme fort structuré lisu likolo ya l'état azotia lisu na association on a tous les artistes baza enregistrés parce que na Nigeria pour t'informer ils en a caméra association na bango il peut filmer pe ba teki yango na Nigeria acteur mokote o aza non enregistré akoki ko sala film pona nini bango baloba babi bazo représenter mboka na bango partout dans le monde. Moi j'étais au Nigeria na vandi na otala film bandeko na biso ya 1000 faits bo limbisanga so bo lande émission to tala film théâtre ya 1000 faits o bandeko na biso njili to vandi pe na ba Nigeria na RTGA kuna na Nigeria batuni ngai na Nigeria moko this is your capital atuna nga so o eza capital na bino donc nazalaki contraire ya ko nier yango pona soni ya mboka donc cela veut dire bozo représenter mboka mabe film eza miroir ya mboka premièrement eloko wana donc je pense que soit ok nango na ba procédure wana teza pasi teza difficile pona ba président mais eza malamu pona collectif premièrement eza nini biso na mboka oyo nyonso eza spécial attestation de naissance eza nango eloko te mais soki oluka yango bamoki ngo voyager ekomi motuya tokopesa image ya bien ya mboka ndenge nini aussi longtemps so ozwi ka caméra otika boye bayekokanga yo mais justement ntango organisation wana ekozala nde sikoyo na l'état akoordonne bango boza na papier ya association na bino malembe atoza na papier na mboka oyo bato yebi kogérer onction bien te sur tous les plans commandant oyo aza ozokokipe secteur wana ntango aye wana fo omona ye commandant kanga bato abangaka te ntango aza wana kangi bino face ape mbo omonaki mwa arrogance omonaki ye mpe akangaka ata moni bino oza na notre eza na badomaine nyonso s'il faut tosala recyclage ya mboka fo tobanda kobanda na présidence ti na biso bapeuple ya se faut recyclage mais c'est possible si ce volonté ezali na ngambo ba artiste comédien tous en artiste ba limité batambisa bango nana kolinga batambisa epa ya nani mibeko etambusaka bato
et bato beaucoup bazaka tout ça mon angoti kuna papa masuma lobby kuna ça lobby et ça moi boy aza mwana nga fona kunda ye boy na boy bébé kuna pe to ça la boy to komila ki sa boy na boy et mon tima comme tout ça fait moi mazaki to papa masuma lobby désolé c'est déjà kana bongo si o vanja bato n'est pas vanda non dit mayo eza likambo eza malele te eza pasi eza vrai pasi vouloir c'est pouvoir. Bien sûr, na boy angote. Je suis pour. Je suis pas un pessimiste. Pour na boy ma camions. Na za moto atambulaka, je crois à la changement. Tout peut changer. Mais la nation est pas réalité, il y a pas makambo. Et ça moi pas si parce que l'union fait la force. Mon papa otambula langage moko, même mot, asa même pensée, même sentiment, pour arriver dans l'objectif. Biso za bongote. Si on va tirer aussi, tout le monde va maïcha pas que ça mais si m'arrête pour. T'as la street union so izaiki bato badinga ba yoka na ba sanga na simbate. Na bo kesta kuta famille mona ki nene ba famille moko yana ndeki me bakabwani. Honneur ya famille bakabwani. Mais même si on habite avec musique religieux, auto benga musique religieux. Bakabwani. Si kuta bata famille mo ba bakabwana. Oya boy oya zwa na la belle comme on émission moko ne petit so ba pa na yo na bi estika bateka ka nyamo benga kikakala ba filika kete mazanya ma wa pumbo justement ya on a utena ngai na loba tango lobi bandeke ba pumbwaka sans que ba simba bango ba pumbwa bango nyonso sans que gêner muninga mais donc biso ko tozalo kwa ba kikala ngo mata muninga bendio OK non tenga na ya kana boyebe mutoko to azaye moko domaine na partout même l'église au côté de la discipline, il y a des jeunes qui prient, des gens qui ont moto mo lukana nza metia mo iklo likuna de fois poison bomi. Sur côté de l'église, bon ce qu'on a mis les artistes oh ça moi marque. On ça pour ça mon aïe. Artiste et bien marché autour mon hein. Miso ba ke louer ba jeep, miso ba ke defa. Pour mon aïe yaki, pour mon aïe yaki, pour mon aïe yaki, pour mon aïe yaki. C'est comme ta bongo alinga yo gagner. Et ça, moi, passer le quoi, comme dans le gouvernement, mais ça, qui dans la cantina, il y a au moins pour les artistes. Les artistes, c'est pour le ministère de la Culture. Ça va proposer, mais si, va répéter. Non, mais il y a calamité, donc proposition, et quoi qu'il soit, ça m'a. Tu vas repérer ça. Mais pourquoi pas un jour, je vais artiste et moi, je vais faire un attaque conseiller à Pamba. Pour y aller, on la pub de pourquoi pas? Tout ça, ça, ndenge mboka eke là, eza mboka na biso, tolinga Congo, nzamba osala. Voilà, nzamba osala, nzamba pesa biso sagesse, pesa biso intelligence. Je pense que c'est à nous ya oyeba nini ya osala pona mboka na biso. Merci na bandeko nyonso to bolanda biso bino pe bozana mikili ya poto kuna. Ezali en 20 nzambe a permettre bino bozala libanda eza pobo apprendre quand même ba réalité mosusu to façon ya gérer, façon ya osala la makambu autrement na moi ba désordre na biso tozana ngwa mais au pesa un peu kiré pasteur ceux qui pe bandeko mosusu ba type na diaspora ba PC ministère au monde a changé na malgré ça 30 ans na poto à ça 20 ans na poto a zo ba master ba nini mais so ga komi na domaine a zui poste moko a kotika na système atonga na aussi immeuble atinda na famille na poto je ne sais pas est-ce que les soucis na biso nyo surtout za to longwa Congo hein ce qui ils ont passé comment 90%. Donc, Moutounio surtout azoluka bana ngaba ke poto. Na bunda lo wanga déjà aze poussa na bunda bana ngaba ke na banka poto. Siko mboka na biso to tikela ngona. Makambo ezali tant makambe ke bien té. N'importe comment Mobutu to vivant après blo musuto sepela ke. To ke klasi monga mabende na saki batilo blo rebelé, ba pesa monga na boko lié pe to zongi na biloko ngo po mbongo eleki lango. Mais le loyo ngote. Si vous avez 15 ans à poto, ando sa musani na poto. Quelque chose titre académique à cause nango. Ando sa nini? Est-ce qu'on se retrouver? Aibo alingali akamba mu ya 20 jours na récupérer ba retard nyonso oyo akembaka na ngwe na hiver. Est-ce que on va récupérer bongo abusé? Voilà. Ata yo peso batinga atanga peso batinga tout ça on a posé tellement que famille bonga nano.
famille Bonganon. Si tout dépendait que de moi, je souhaiterais que Ezaka, Moutouba, na poste moko, batana ba bien aye. Donc pauvre intelligent à cause de poste. Te batana ba bien aye. Par tout me gana au système wana. Parce que tout le monde est député. Mais bato ba bien exacto pesa exemple le wana ti papa Kengo azala kiwana azala na ba bien banda tango mobutu azala kaka azala kombo wana azala kaka azala ba bien bango batika la ra biso total la ra ba bien papa Kengo ngo sikoyo na ba yokalanga pesusu na na ga ba bien papa Kengo esani na Congo. C'est ça. Nandi malanga honorable Tingi Pululu atongata école à Sali TV à Sali chaîne à TV engagé bato. Nandi malangata ye. Nandi on a biso junior ne manemba zo sala quand même. Nandi malangata bato ana. Babia papa King to mona. Matata poni wataba barayiba mbongo. Menandi mata mo keto université solo. Pestade. Nandi mata mutabongo. Nandi mata mutabongo. Yo sala nini. Siko muto. Voilà, merci beaucoup pasteur Kossi ezalaki moi analyse to mekai ko sala moké et puis ko parler moké na décès ande ko na biso Chiko Pululu par rapport au ya ba message ya papa de la foi ou apesaki donc wa mosala nzambe message nini opesa peuple dédié pour na 2020 au tokoti et to clôturer mission na biso. Merci beaucoup bande ko bozo landanga na tango yo une fois de plus na présenter biso. On a souhaité biso ba bonne année 2020. 2020 eza année où to koti ya sika eza na sika. Nanga bana mutu mo likamoko. Mwana soki abotami maman mutapesa ka forme. Ah soki na za dikosi malamu boye eza po maman nanga Marie Louise nda bongsanga mutu na za dikosi boye. Eza mutu nanga eza normal. Cela veut dire quoi? Mwana botami année okoki kopesa année forme ne bandela année oyo nanzela ba prière nanzela ba action de grâce nanzela ba jeûne préparer année sala dédicace année mobimba oui okene momso réveiller le 31 momso pour ceux qui tentent mais sala dédicace année mobimba moyennant quelque chose sala v et pas dans nzambe sala offrande pesa na été sur pour besoin ba charité pour bato bosali bana mboka besoin ba charité pesa tala ba charité pesa offrande na yo sungal banzambe sungilanga nous ça bien car il était dans la parole de l'Éternel ce n'est pas l'homme de diriger c'est pas lorsqu'il marche tika nzambe la sanini atambusa yo mais bana nzambe diriger Moïse a compris qu'il dit moi bi Seigneur soko otambola na biso te ko permettre te to longo sika o le bana nzambe na tambusa yo ndeko sepela année nyonso ezaka na bonheur nango pisaka na ba malheur nango. Mais pour nous, nous avons posé malheur et atteindre bisoté. Comment atteindre bisoté? Ceux qui ont une discipline, il y a que le Kaya ou Nzambe. Donc c'est ça. Nzamba pas moi la musique sur les biso. Tolobaki. Makamsu mamsu et alezaki yo. Monsieur bezaki yo libako. Naza moto lemisa. Lemisa. Succès. Bande kona biso. Ba diaspora vous allez banda. Bolimisa biso. Artiste comédien ngai ndeko na bino kosi mwana bino leki na bino yaya bato mususu papa bato mususu na présenter beskise pour les artistes comédien nyonso oyo ba beti bino libako EDD biso pe to limisi bino parce que ba propose bino pe ba commentaire bino mususu pe nyonso te CP disi biso pe to limisa bino toza bato moko toza bomoko nde tokotombola mboka na biso pe culture na biso to na posa culture bonga te nzamba lola asunga moko na moko. Nous avons un problème, nous avons un problème, nous avons un problème, mais nous avons un problème, nous avons un problème, nous avons un problème, mais il dépend de la foi. La foi, car la foi, c'est toucher sans voix. La foi, c'est le beaucoup et chika, le beaucoup or, dans mon canal, Hébreux chapitre 2, verset 4, cette bonne nouvelle au bâti biso on peut bâtir qui bango et pas na bango ça qui bika maté pour côté condimate sans ça na condima prière na sala ya mukuse yoko bika parce que bibi prière ya foi et ça ranini et biki ça prière foi ça à 15 minutes 30 minutes c'est quoi ça 5 minutes biki na mo c'est que tout semble tant de père Jésus qui de Nazareth oyebi ndeko azo talanga problème azanango ebi solution ka domaine ozolo kilango na déclarer na domaine sur ndeko azo ka solution pesa yango ce que c'est payé na nyonso wana mokano na biso bato ça maté kasi mokano de salama na kombo na Yesu Kristo Nazareth waza kolope mon bisection de sambe peto lobi amen ndaba la pamba la bino ni mo na contact sur na ba agissement sur na remarque sur na suggestion sur na encouragement ça plus 243 89 52 667 plus 243 89 52 667
67. Soit au commis na Facebook au commis na Lando Kosi Kosi. Donc identité nanga complet ba oyo ba sala nga ba geste amour baby qui on a déjà identité nanga ndenge zaka. Lando Kosi Kosi déjà N L dans Lando donc N liboso ya L wana. Lando Kosi Kosi ndo ko na Facebook to ko sola. Nzamba la pamba bino. Merci na papa Eki. Merci na ndeko post na ma caméra. Merci na bande connaisse EHP Media. Bandeko pour la EHP Media, vous s'abonner les sous. Merci. Voilà, vous s'abonner les sous pour la EHP Media. Merci Ponce Moko qui était derrière la caméra. Merci na pasteur Kosi Pesaibiso Tanaye et bonne année encore une fois de plus na Binonio Soto Bolandara Biso année yango e bandi. Toyeba kaka ko bongisa ko tambola na biso maenio surtout oyo moko kendaki ko yebisa nzambe le 31 décembre peut-être o monaki et simbaki okumisa ina nzambe o monaki et simbaki te toyeba siko je crois que to ça qui ba bilan biso nyo surtout ya année passée siko to koti année ya sika c'est le moment ya koyeba nini oyo ekoisa kingai na sala ngote na année oyo po na na exceller to na kokisa na concrétiser ba oyo nga nazana ngoposa. Merci beaucoup na bandeko nyonso oyo ba contribuaka na ba émission na biso na ba message na ba appel ba nini en tout cas merci beaucoup les loso yi bomoni na ba jeune en tout cas bobondela po na biso boyebi te tangu to yambara basali ya nzambe ebele bayokaka esengote boyebi biso to pona na biso nzela o ba misu basala na bango ba sans tabou ba misu basala na bango ba émission ya mbilinga biso to pona koto bobondela po na biso botsaka biso pe maboko na ba domaine nyonso surtout egosala bien talande ko na biso oyo lelo asungi biso tozo simba sous micro te pasteur Kosi azo sola les akoza kunanga na za koto vraiment egosala bien yo pe soki contribuer ndengwana na mosala ya nzambe. Voilà tokutani très prochainement ezalaki ya bino ekibumba ndenge pasteur Kosi alobaki ba famille biso pe famille bumba za monene na poto mais ti tokoti fin de l'année tozui ata appel pe famille bumba mo te po alobata meilleur vie mais bandeko ebele ba considérer ki ba benga ki biso to lobi yango po bobenga raté to bobenga raté famille bumba bobenga raté kabola pe famille te bozaka famille nanga nazaka na famille bumba nazo représenter pe ka famille bumba pour na le na TV bino bolé karaté donc soy ba raisonner sous général bumba o nazaka yeyo donc général bumba il est toujours là azozala toujours immortalisé par rapport ya kombo oyo biso tozo lekisa na ba TV kasi bobengaka to so la kata o so la libota ezande lisolo. Voilà, tout très prochainement dans l'émission Misusu ezali koya tolobinde tolobaka ensemble na bino glory be to God. Gloire raison à panae. Bye. Merci. Merci papa.